Mais tant on a bondelaki Nzambe. Nzambe azolakisa ngai. Mulili liboso. Après qu'on l'accent mulili, namoni ba musicien nyonso, ba showmina, namoni nani alati nani merveille Amado. Alati moi couper moko mukie lokola moi kaleso boy. Namoni siko ba simbi ba passeport. Bazoki mambangu fabrikas azolanda bango. Nzembu oyo ya mbangu ezobeta ya Bercy mwana embangwe embangwe zalana mbangwe embangwe asali eloko ba faire basala akena ba musicien poto asali eloko ba kofi babanda ko sala kala ba wera babanda ko sala kala ba jibe babanda ko sala kala kala papa na che kala na che kala lelote yo lingi polémique te na lingi polémique te ndeko na ngai surtout mutu na mona ki azaki mbangu makasi fiyo atolo munene wa boye oya tolo wana porte parole na bango wana Gina Gina sana mbangu moko impossible bolanda bilobela ya Gina te na moni Gina na ndoto nenga so pakata mbangu ke na ndimite soki Gina songi tom na mela bouchon yoka fali leki na ngai yoka leki na ngai soki Gina songi na meli bouchon Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyebake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitwale misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate papa ndengo moninga na zabu na lelaka poto mai na misu na lingi mboko babwaka ngunda na bwaka papa eloko liboso nazo féliciter Fabrikas ezake bana ya batu baza bato ya famille tata na yete baza bato ya famille mama na yete asali le nécessaire abundi take papa bana bazwa ba visa ya kofi pe ba musicien bazwa ba visa te bakenda bango moko pona ko négocier bazonga mais esimba te Fabrikas a comme une équipe na ye papa kokoma na équipe mobima na poto ndeko valide sa facilité si oyebi eza na batu combien ba mati ba mangengenge oyebi eza na batu combien ba sali ba jeûne prière tout le monde maison mère qui doit chati des ordres na Schengen pona bazwa visa banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tu ezali
cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ekendaki. Awa makambo ya okende ko luka mai na ba cantine. Ezate mai pepele ya nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya Régie des eaux ezali. Po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami. Awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakota kati. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Parce que soki na bani ko répondre mabe awa 20 jours akobima. Yo liti olaksaka nini? Bakali akobima yo liti olaksaka nini? Na mokili mutu na mutakoma na mutu na ye. Ozolanda tangu na kota ki boloko ba misu ba koteli ngai ba misusu ba seki ngai ba misusu ba lobi alaki saka abima to totala ozomona mais changer un peu mon mukie et changer nga ne lokote kute baby singa lisu makasi. Pourquoi ils ont comparé les bêtises de maman jeune na ya qualité fali ayemba mame soki pe ozolanda les bêtises côté peut te ndenge mususu ndeko na ngai mera pesa biso na ndenge yebeli les bêtises comparer na ya qualité comparer yo nde siko tango yoki maman jeune alobi les bêtises yo kanisi ya qualité. Papson Mapungi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Jideline Mokonzi. This is London. This is London City. Aïe! Bonne année 2022! Événement! Fête ya bonne année oyo! Ekoleka kitoko awa chez Djonga 2. Ba organiser mo bange na événement. Na cadre ya ko fêter nouvel an. To bonne année samedi le 1er janvier 2022. Ekoyinda mabe awa na mo bange na événement fara. Tuna ngai nini? Boko zwa fara ya solo wenge pusana to vanda. Na quartier latin fara awa nani aleki nani abetaka makasi nani abini sarabato dalatina bazali ko bengisa bino mokolo ya samedi 1er janvier 2022 awa chez Djonga 2 nganda ntaba oza kolia oza kobina oza kosepela na miziki ya kitoko pe événement oyo okovivre ezala nanu te na 20 € ya pamba okoti pe ovivre événement osepeli bonne année na yo joli kitoko a moins te à partir ya 20h ti nde concert wana kosila chez Djonga 2 suka na événement samedi le 1er janvier 2022 kozanga te kolinga te babetelo lisolo awa na nganda ntaba chez Djonga 2 oyo ezwami na 12 rue puis Dixme 94 310 Orly awa na kati ya Paris boya ko vivre événement fara wenge pusana to vanda contre quartier latin nanya ko gagner nanya ko binisa bato bonne année. Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous suit à ce moment, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette belle vidéo qui est présentée par le vôtre Valdi Tamba. En tout cas, Bana Poto, Bana Mokimba. Merci pour votre patience, confiance qui est souvent
justifié par cette disponibilité de nous suivre. Nangoran to cha bomba vidéo na so à la canal la préféré Fimbo News. En tout cas merci. Na ba tout bazuli bakwa rota numéro alelo na ebike maman Lisette Lokanga zanga raté azali bossa poste téléviseur na e. Il faut que moi Sinzamba tout cas na pesi mbote la fondatrice Cœur d'Or Torah pour capable ba union so basanga na bon na kati ya restaurant business class ezembo na Molenbeek na Bruxelles ya Boss Placide Ebio na mokili mosusu kuna vraiment pas 001 maréchal surveillé ça na ke bato bazana vraiment na kati ya restaurant Yolo Ezo. Bana poto, bana mokilimo après avoir reçu ba tour na ba parcours na ville province de Kinshasa. Léon Azubino pasteur lité à Kanda, pasteur lité à Kanda za monté na plateau. Azabongo na ser na biso Jeanne Bitaba, wapi Witaba plutôt wapi. Ayembeli biso mo bangen album intitulé La main invisible. En tout cas ser Jeanne Bitaba azabongo église ensemble des saints. Oye kumba marabongo pa ya moto na nzambe monene papa na biso Emmanuel Tumba en tout cas na pesio moto siko zali bana poto tika na saluer bon pour commencer notre communication. Bonjour le pasteur Lité à Kanda. Valdi Tambwe. Bonjour pe na balandi nyonso ya Fimbo na Fimbu ya wenzambe tata apambola yo nazane sengo makasi surtout tango na yo ke oza ko présenter émission nga lobi mobali atali awa mobali atondi awa pazo sala musala kolandisa ba norme pe déontologie ya musala na ye. Très bien papa, merci. Na yebi bino malamu banani bino ba journaliste na yebi bino très bien parce que na kutana kana ba journaliste ya mikie ya minene ya basi ya mwindu na yebi moko na moko pe niveau na ye kola pambola yo pona invitation kitoko pesa ki biso elongo na mama Jeanne Witaba toya koloba nini oezo leka na mokili pe ba actualité ezali nini. Merci à vous. Merci pour na paiement Zambe tata kutani sibiso Valdi Tambwe na lobaki loko yo à tout moment okoko zala na mbongo okoko zala na mapango okoko zala na mituka oyebi koloba même nengo zo s'exprimer ezo laksa ete Valdi azana art de parler mais loko moko na koyebisa yo tchana mutu na yo art de parler e batela kate Mungongo e batela kate mapango e batela kate mituka e batela kate mobateli ya biloko nyonso mokeli na nyonso mosangisi batu mokutanisi batu eza bobele nzambe tika ya wenzambe tata apambola yo. En tout cas merci. Et nous sommes passés pe miko kuna pa ya ser na biso Jeanne Witaba la bellissima Bonjour maman Jeanne. Bonjour Valdi, c'était vraiment dingo yandinga na plateau na yo. Oui. Na participer mbote na balandi nyonso o bazolanda biso va internet. Tika kolo yesu on a bengi la main visible apambola bino disika nyonso bozwami. En tout cas merci, très joli hein. Ah, merci beaucoup. Damba kumisama. Oyeli émission papa. Aimons-nous vivants. Ah non. Otika biloko wana. Yo ye émission comme des ana mukolo Valdi. Hein? Ba memela kabino mupaya te. Hein? Joli par rapport à quoi? Hein? On dit ma mupaya te quand même. Tata pamolo nengo ndimiye. Mais ça la ndenga bonzambe. Toujours dire mon merci. Ko sala malo makasi Valdi. En tout cas merci. Bonga moko na tambola ki na ye. Et si na rappela ki ye maman, oza très joli. Si ko tango yo komi ko rappeler comme na makanisi nini. Tata pambola yo. Tata pambola dit. Ah tika na pambola Valdi. Yo lo baka awa. Na lo ba vérité. Oui. Ayo ibisina nkasi ko. Wana yo le liboso. Ah. Mon ko sa pour. Boma. En tout cas merci Daddy. Mambo de salon moi cala vraiment. Maman a biso notre présenté bino tout à l'heure, il y a ça bon chantre l'Éternel, moi bi mon nene vraiment avec impact d'idéologie. Il y a ça bon à Sarabon église, ensemble des saints kumba mambo nene ça non pas papa na biso Emmanuel Tumba. Tout ça album mon nene intitulé La main invisible. Tout balano na maman pour Nzambe ndé avant toute chose. Oui. Maman na biso pourquoi on a choisi titre La main invisible? OK, merci beaucoup. La main visible dans le bela. Comment ça nous obunza so makasi na micro na simba onkaka. Ba bola mo ebele oyo Nzambe asaleli biso. Oyo asaleli biso. Très bien. Ngamoko naza témoignage ya makambo yango. De sikoyo Nzambe ayi ko convaincre nga na
titre wana ya la main invisible. Oui, oui. Ezali nguya oyo ezosala makambo oyo emonanaka te. Alors ezoya ko naloba kosala makambo na ndenge oyo ezomonana te, mais miso sikoyo tozomona yango na miso. Tomonaka résultat. Voilà les résultats de tozomona yango. Parce que tomituni ewuti wapi. Je donne d'abord l'exemple ya Paul na Silas na kati ya boloko. Bible lobi babandaki koyemba, bazoyemba. Et après bamoni porte fungwami. Alors nana fungola ki porte. Mutu moko afungola ki porte te eza main invisible mutu kitaki efungola bango porte ebuka ki ba porte nyonso pour babandaki kokumisa Nzambe. Alors on appelle ce exemple mususu ya mutu na kati hôpital. Moni munganga zo salela ba maboko na ye asaleli ba opération asali mais un moment soit ba déclarer moi c'est obota na césarienne. Omoni esaleli pété ki a moi c'est obota na césarienne aboti siko na voix basse. Donc nde nazokende ka ko expliquer muke nguya ya Nzambe o eza na makoki ya kosala makambo oyo minganga bakopa kosala te. Donc bakomaka incapable ya kosala. Nguya oyo yaka kosala formule oyo yaka komona na wana nde yango na bengi la main invisible. Si singa mo pe na témoignage vivant. En tout cas na uta ko bela makasi dadi yebi. En tout cas bambumo bimanga ne to benga kolokoto même kilelo banyoso. Babu akeliye. Asa muta bakisi, azwaki mwasi abatu. Malobe bimaki ya basokti nyoso. Si. Vraiment. On sentait qu'il la main invisible. C'est-à-dire na tarabiscoté vraiment dans 100 tâches pour na bina ba tâches partout mais minene bambuma minene ngamoko kutu na kena même ko talisa olobi tala Valdisi dadi we do sali te na kene ko lukelo nya Nzambe pona yeba maladi wane uti wapi Valdi te Nzamba za Nzambe la main invisible sungi yo loboko na Nzambe omoni mokili baluka ki baseka yo mais Nzamba kangola oyebi ke okondima te, c'est-à-dire on dirait que tu nkolo abakiseli yo beauté mosusu. Amen. Oui, namoni beauté. Tata Pambola yo. On doit continuer avec la main invisible. Oui. La main invisible oyo molamu ebele o Nzamba zo sala tango bomoto ezondima lisusu te. Nga moko na bi na témoignage parce que tango papa nanga akufi donc namonaki lokwa mokili ezaki ya kobaluka. Alors na comprenate comment Nzambe a pesanga makasi et puis na zonga pe koyembela ye nde kote baloyemba ngo euti na yemba bi bon namoni mutu akosalisa nga na mokili azate kaka Nzambe nde ayeko kotisa susu kimia na kati ya motema nanga apesi nga susu esengo a convaincre nga na yemba la main invisible. Merci à convaincre yemba la main invisible. Si normalement tu es un musicien, tu as quelqu'un théorie. Tu as Ndambu, il y a la main invisible. Il y a combien de titres? Il y a 6 titres. Titre ni yomo zo etiko makasi. Bon, nyoso. Bozo moko, o pesa so mo kunga muke. OK. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuée s'arrête. Oh, je veux simplement te dire, de moi-même je ne peux rien, Seigneur. Arrose-moi d'une huile fraîche, amène-moi où tu veux. Amène-moi, Esprit Saint, amène-moi, Esprit Saint, amène-moi, Esprit Saint. Je vais m'envoler avec toi dans les airs. En tout cas, merci. Dadi Mutema Kilo, boyo, mette ma bonne côté. Esengo nde zotonda nga makasi. Si on a habité, on a la belle moutou, soit on a producteur, soit papa pasteur quand l'église a checké moi le boko. On a la maison de production RTE. On a Dadi Dadi na mine église, papa monsieur Manuel. Non, la maison de production RTE. RTE. Apesi chaîne à télévision RTE. Oyo kaka chaîne chrétienne RTE Bangonde maison de production où ils ont produit Maman Jeanne Witaba. OK. Très bien en tout cas. Toujours évolué na biso Maman Jeanne appelle Mamouké, na kuza sko Dadi. Toujours la Maman Jeanne Dadi. Na été Maman Jeanne so ka yebike.
mambo sala na église non sala aide la moi différent. Ah lobela ranyoso. Maman Jean a ebiso ki na komi a moi mutu ebujaka ndambo. Très bien. OK. Tout bête les solo actualité. Ming mito fana moi la musique na biso vraiment ya Congo sika wapi l'acteur ministère Fabregas a soit qui bon chance vraiment il y a un visa comme même équipe nem orchestre mon na mikili ya poto au ba livre bon concert ngeza lié lobby na Lyon mais to maman ba combattant au yebi kande comme okendele concert soit qui vraiment chance ya kobeta malobi te na bité commentaire na on va te kota bona ba question. Merci beaucoup Valdi. Na kozangisa kolobela yango te parce que nazotambola na mama Jeanne Witaba. Oui. Yé pas un musicien chrétien. Kasi problème ya ba musicien na niveau ya poto ezokipe lisusu te. Na ba musicien chrétien, na ba musicien païen, combattant aboyi ba beta. Ah ouais. Du fait que combattant aboyi bango ba beta, c'est que na ko ya pona lobela bango nyonso en général parce que yépe mama zape na kati. Si. Lelo oso ki producteur abimi et sengeli était à livrer concert moko na niveau ya poto to kozalaka na même ba difficulté oyo ndeko na biso Fabregas azokuta nango. Oui. Ozolanda. C'est le pasteur lité ya kanda frappe na le frappe na retour. Trouble moko ekoti na minute o na mboka on a ko papolela ngo penza batu bien surtout na église. C'est bien moi pasteur lité ya kanda. Nako beta batolo lengwana na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital Landa Valdi parlant na nina lobanini ya liboso na boakeli Fabregas ba flair. Très bien. Po azamutu abalape azam marié. Omoni ezana batebele bayaka koloba ba kombo batu mais bayeba kolobela ngo penza bien geti. Ngai naza responsable na sangisa les deux familles. Famille nanga na famille ya mwasi na ngai. Pourquoi nazo boa que la Fabregas ba flair a komi na poto na ba musicien. Ake ko beta concert. Concert ya ko beta na poto ake ko beta kaka tika beta te. Po eza métier na ye. Eza musala na ye o ebokola ka foyer na ye mobimba. Tant tozo sala ba analyse, to sala ba intellectuel, to sala ba responsable, to ya to lobela muninga, to lobela musicien, to yeba tozo classer na place nini. Na ute ko bima mutu mabe, to sala mission na yo. Na ba prophétie on a pesaka po na yantsone. Et soukelanga mabe, na yebisa bango na émission na yo. Na lobi ete ndenge nazomonela concert ezate. Si. Kofi pe ndenge moko na ye pe na lobi ete ndenge nazomonela concert ezate. Parle na nina lobaboye. Ya wera ba musicien bazo ba visa te. Ya Kofi pe ba musicien bazo ba visa te. Ba kenda bango moko pona ko négocier bazonga me esimba te. Eloko nazo sepela na Fabregas pona nini? Avant concert beta elembo elakisaka concert kozala équipe faut ekende. Fabregas a comme une équipe na ye papa. Koko mané équipe mobima na poto. Ndeko Valdi za facilité. Si. Oyebi eza na batu combien ba mati ba mangengenge. Oyebi eza na batu combien ba sali ba jeûne prière. Tout le monde a maison mère qui n'a pas des ordres dans la Schengen. Ah, pour na bazwa visa. Musicien moko bazo benga ina kombo ya Shomi. Shomi Nangweri. Shomi. Mutuna changu ndeke likolo. Ah, Shomi. Azalaki na kudei. Ozolanda. Atali a esika nazo beta, nazo mon avancement ezate. Tika na progresser moi moké. Shomi aye et pas Fabregas. On a problème na Robino Mundiwo. Te na za problème na Robino te. Robino za mutu na ngai. Évoluer na biso. Évoluer. Koluka polémique te. Évoluer. Na longwa mutu a polémique. Na zalaka lisu mutu a polémique te. Po polémique koma ko sukela nga na boloko. Na boya polémique pona bakanga ngai te. Shomi ake na poto. Oyebi esengo nini Shomi aza nango?
après kobwaka bakri ebele na orchestre emema yesika moko te suka Luanda Shomi lelo azana na poto mwana mwasi moko ya danseuse komo na ye nani merveille aute kolonga orchestre lelo abimi bénéficiaire merveille Amado aza lelo na kati ya poto eloko ya liboso nazo féliciter Fabrigas ezake bana ya bato baza bato ya famille tata na yete baza bato ya famille mama na yete asali le nécessaire abundi take papa bana bazwa ba visa wana premier pas oyo Fabrigas asali pona ba musicien na ye côté wana nazo féliciter Fabrigas nazo boa kele ba frère papa ndengo moninga na zabu na lelaka poto mai na misu ya solo papa ote okende ba fruit ici eloko te poto kaka okende ba Turquie eloko te na Turquie be poto Turquie na comité na okendo tala na comparer na okende na tala eza poto to eza nini sinde ken pena bisangi tongama vraiment oui etongama mais moyena boka ngunda ezalaki te na lingi mboko babwaka ngunda na lingi mboko babwaka ngunda na bwaka papa na sala ba jeune ya sec pour na poto na mata ba mangengengi na sokola ba mai ba sambelela nazo kenda mbasadi ba sambeleli na bilambo na kolata nazo visa te na ebite Fabrigas secret na yo ezalaki nini eloko nini osalaki po bana na bato bazo ba visa esengo ba musicien wana bazana ngona minute oyo ndeko na ngai oyebite esengo nini bango bazo yo ba visa on peut belé fort ba visa pe belé na ba porte parole na ba bureau komema ba musicien poto eza elembo ya grandeur a koti na liste ba grand asali eloko ba fali ba salaka akena ba musicien poto asali eloko ba fere ba sala akena ba musicien poto asali eloko ba kofi ba banda ko sala kala ba wera ba banda ko sala kala ba jibe ba banda ko sala kala kala papa na che kala na che kala lelo te yo lingi polémique te na lingi polémique te ndeko na ngai arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo baorganizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class mais lelo naki lelo na Congo lelo kende ko tuna ba agence de voyage poto $6,000 plus billet 7,500 OK nade ko tuna papa naza vrai mutu a contrôle siko mutu a memi yo poto calculer 7,500 fois 20 musiciens ça na combien faut qu'on ndima muninga ko bwa kele ba fleur ko betela ye maboko wana esengo na nga liboso bana batu bakomi na poto ya mibale concert ekozala to ekozala te lobe ezala ki premier jour eloko moko esalami te combattant atelemi papa na mokili mutu na mutu aza na goût na ye aza na babesoin na ye moyenga na telemela Fabrigas eza te moyenga na telemela combattant eza te
mais ntango nabondelaki nzambe nzambe azolakisa ngai molili liboso après kolakisa nga molili namoni bamusicien basimbi bapasseport na bavisa bazokima mbangu Fabregas azolanda bango bazoyema nzembo ya embangwe embangwe zala na mbangwe na comprendre que ozwi rêve nazwi rêve te nzambe alakisi ngai ke landa te molili molili na tuni nzambe est ce que concert ekozala to ekozala te wana premier message on nzambe apesa yenga deuxième message namoni bamusicien nyonso bashomina namoni nani alati nani merveille ya mado alati mwa coupe moko mokie lokola mwa kaleso boye limbisanga mama Jeanne Vitaba ozolanda za na sera Christ ya ndeko nanga mobali limbisa namoni siko basimbi bapasseport bazokima mbangu Fabregas azolanda bango nzembu oyo ya mbangu ezobeta ya Bercy mwana embangwe embangwe zala na mbangwe embangwe par là on a monaki yango wana siko yotaki mosala nzambe siko o déchiffrer ondeni bon na déchiffrer ngo décliner ondeni na mituni bon nzamba lobanga na bandenge belé azoloba dans le sens que surtout mutu na monaki azalaki mbangu makasi fiyo atolo munene wa boye oyo atolo wana porte parole na bango wana Gina Gina za na mbangu moko impossible bolanda bilobela ya Gina te na moni Gina na ndoto nenga zo pakata mbangu te na ndimite soki Gina songi to mnamela bouchon yoka fali leki na ngai leki na ngai yoka leki na ngai soki Gina zongi na meli bouchon mbangu Gina modèle Kembeli a te bon nazo souhaiter te batu bati on est excitation la haine obi te wana na sala prison on nzambe ka l'action tala papa omo likambo eza neni soki na bombi na bi mutu mabeti mususu eza nini eza rappel ke bokima te bosala nini bozonga pone ko zoksa fa bona te asali sacrifice na ye ke kitoko papa message oyo ngana monaki na part na nga yangwana du fait que Fabregas azweli da ba musicien visa eza déjà ko fongola mobiba yango wana afongoli poto ozolanda etikali kaka nzamba sale ngolo a livrata na jonga de a livrata na jonga de na jonga otala publicité on ya jonga vena bino jonga jonga benga Fabrice o tia talobi dimanche le 6 benga jonga pardon jonga nani jonga de pardon benga ye mwana moya abeta tadmi balata de concert tata pamula Fabri nani validira mais est-ce que identité na mba sermo la sara biso ke pasteur warrior bwena beza souté te ezali ekozanga te ozolanda eza vision ndenge nzamba memaka biso soki vision eye soutenir ba musicien nyonso toko soutenir bango mikolo yo eye totala na makamba Fabregas soki ya Fabregas esili nde tokotala lisumu to mosusu olandi ona kwa koloba yango wana très bien tu as évolué mamboso là vraiment ezele belé na habité présence ya Kouroutu na Kofi Olomide na Beni na mabele ba koko o wapi et makile ba congolais belé sopana ya 40 to moni ve ramba kiti na avion vers viser lo tient na poche na habité vraiment message en ligne bon nakozanga maloba te omoni kimia bato ebele bazwa ngolu ya kobotama na kimia pe ya kobotama ba place ya kimia eza pe na bato ebele bazwa chance bazwa malchance ya kobotama na bisika kimia eza te depuis 2000 ans tant nga conscience ye na banda ko yoka na matoi na nga ke este batu bazokufa este batu bazoloba boye este batu bazoloba boye to bomba likambo te po tomoni mutu akokabela biso aye si po tomoni mutu akopesa biso mbongo aye papa
vie o batu bavivaka na Gombe na ya Kingasani ekokani te. Ekokani te. Ozolanda insécurité kuluna kene même na ba Pascal wana ba yibi mutu téléphone oningo landa téléphone na yo ba bimisi machette. C'est-à-dire na vie na biso batu toza na ba milliers et des milliers. Lelo mopao akiti na este. Oui, akiti na bentandi na ba milliers o SCP sama na kimia. Mais eza na batu o pe baza na ba fin fond. Baza pene pene ba frontière, baza na kati ya bazamba. Vi o bango bazo mene na ba o bazo mene na capitale et kokana kati. Parlant na ngina lo baboye. Ko beze mabele eza pe moko ya bilembo ya bokoko na biso. Si. Kongo eza munene. Ngai nengo moninga boye tata mobima ndenge na vandi boye. Na munene soki ya 24 soki combien de provinces na tambolaka 4 provinces. Kinshasa na Botama, na Goma Bukavu na Bakongo. Nyonso wana etikali na ona kuta yango te. Mais tant que tu as province, tu as des étrangers, tu as des Congolais. Du fait que tu as des Congolais, nous avons quitté na Kasaï, nous avons dit que nous avons Kasaï, nous avons Sengo, nous avons baisé ma belle wana, nous avons zoapé ma belle wana na tchengo na poche. Valdi pona no tambola to za mwana muke. Biso to alanda tende ko ngai. Biso to tambola na bamboke belé. Okomi na mboka moko bazwi zelu ya mboka na bachona munoko balobi mupepe okuti awa okobeli sayo. Oui. Okomi mbala liboso obeli. Eza lokola mboka wana eningisi nzoto po okutani na maya sika collier sika changement alimentaire, régime alimentaire. Changement alimentaire to régime alimentaire et changer na minute. Yango wana esalaka ete mutu nzoto koko ningana. C'est pour cela elembo wana salaki yako kende kotala baninga na ye to bana mboka o baza kota este. Mais yako kende kolakisa ke kuna kimia ezali. Kolakisa batuna misu ke kimia eza 100%. Wana nde etalisko opinion na ye mopao Kofi Olomide. Mutu na mutu asala makambu sele ye. Parce que ba Congolais nyonso za mayele. Congolais nyonso atanga. Oningo lobane likambo ako défendre na ndenge na ye. Oningo lobabo ye pa ko bimisa o eza mayele na ye. C'est pour cela to boki ba fleur malamu, to boki ba fleur kitoko ndenge Kofi azwi initiative akende kotala bandeko na biso pe ya Est. Asuka na STT akende tina Kasai, akende tina Équateur, atala bandeko eza mabete akoma tina bandundu. Ngana ko féliciter parce que ngai pe souci wana posa wana ekokende kotala baninga ezali bandeko na biso. Mais lokola makoki ezate Kofi azwi le devant. Tika ekende kotala bango na okende kote na vie ya rancune. Parce que soki na bani ko répondre mabe awa 20 jours akobima. Yo lité olaksaka nini? Bakali akobima yo lité olaksaka nini? Na mokili mutu na mutu akoma na mutu na ye. Ozolanda. Tango na kota ki boloko. Tango na kota ki boloko. Ba misu ba koteli ngai, ba misusu ba seki ngai, ba misusu ba lobi alaki saka. Abima to totala. Ozomona. Mais changer un peu mon mouki hein. Et changer nga ne côté. Kute baby singa lisu makasi. Ndeko Kongo dala agence ya solo PSU oyo koki koti na mbango na yo pe koli na yo ekomi joli kitoko pe ozwi yango yo agence transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PSU Lumbela miti service le patron en France Suisse makila ya ba patron awa masolo ezali mobimba na agence transmaritime Luanda Kinshasa bazali kosala ba transfert ya ba mbango montagne na prix mukie pe kotinda bakoli basalaka pe vente ya occasion d'Europe Suisse na Luanda bairo oji ayenda awa na Transmartine bapesi pe lisusu possibilité ya paiement na Europe donc ndeko abonné
ozali na Luanda bafuti na poto oza mobimba. Soki ozali na besoin na bango okoki kozwa bango na ba numéro ya téléphone oyo 0041 77 556 03 48. Siège na bango ezwami na Suisse, Paris, Lyon, voisin ya Suisse. Non, c'est trop fort. Awa na agence Transmaritime Luanda Kinshasa. Oya PH Lumbela Miti Service. Mosala esalema kitoko wa moyen temps po bango professionnalisme nde efandi awa. Eyokani Est-ce que yo oza sona courage un jour mission mozo beta songolo parlementaire na podium? Na koyebisa ye abongisa kaka équipe ya sécurité bazala ba professionnel. Ndeti awa le 26 Gogan moto na tembe na Fikine na ça invitation. Faut que na kenda na invitation. Faut que invitation na kenda na invitation papa. Na kenda na invitation. Biso za bateau to sali droit de l'homme. Tant ozo pousse na pemena moto faut se présenter aux anani. Ah ouais. Biso na biso ba civil mozo tindika lo kwa yo militaire. Ozo mona. Tata pambola yo. Autant que ma 20 jours à Zanakata Kigali, na Rwanda, na Mito, na Rambo. Oui. Moni ba vidéo de temps en tout cas, ni ba bolingo fait ça entre biso na biso de moni 20 jours à lobby que bandi reço ba banyamurenge ba bande ko na biso vraiment ba Kagame ba papa Kagame na pesa papa Kagame mbote. Na to yambi onde. Non. Na bo moto na makila onzamba kila biso. Na koko kosala loposo pembe mabete loposo mwindu mabete mais tika mutu na sena moi a juger c'est leur opinion na ye ngai nazwi chance ya kosala betidi ya TRT ozolanda tata mokonzi ye moko akenda libana mboka le banya mulenge baza bandeko na biso siko ngai ne ko contredit tata mokonzi mboka na tawana te soki bato baza ba supérieur na ngai abimisi yango bwe na miso ya bato naza nelongo kobakisa lisusu te c'est-à-dire côté wana moko na moko amonela makambo selo ye moko na moko asala choix lokola ye elobi venjora etali ye elobi bakali etali bango ngai tikanga mpe nakanisa na ndenge nga nazokanisi yo kanisi nde nakanisi eloko te papa kobimisa eloko mabe te na télévision soki na kokanisa nakanisi ka nde tata mokonzi ya mboka akanisaki dans même moral après ça même moral na papa si possible vena Kagame mbote na pesi ka papa Kagame mbote na pesi batu nyonso mbongo mbote za mabe te ba voisin soko pe bango mbote mabe ni yosali un jour pe mon tour pe na Kigali bo salo bien papa ngai na sa leader d'opinion je suis artiste international mon lobeli ya peuple ko ba descente na biso na ba mboka batizaka très important to kenda ko zwa histoire idée ndenge nini bango ba komisi ya bango boye popé ya biso ekoma boyezo senga nini c'est ça. Merci passer dans micro pa maman na biso Jeanne Witaba le temps popé maman Mouké maman simba no kana moloboko pour na moni fleur on ezo bundisa biso makasi ciao très bien oba na biso à tout à l'heure que ba titre on a combien de titres na 4 6 titres Yami balé zanini Yami balé eza la main invisible. Pourquoi banana oya liboso? Quel liboso yango yembe la biso c'était? Amène-moi. 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 Ozaki na biso na podina awa. Oya yembi amène-moi. Mais oya liboso na yembi eza amène-moi. Oui. Amène-moi. Eza na la main invisible. Eza na Liziba Bethesda. Eza na ainsi dit l'Éternel. Eza na Mwela Mani. Eza na Liziba Bethesda. Zala mukolo. Zala mukolo mama. Mutu na mutayemba li zala mukolo papa. Mutu na mutayemba Liziba Bethesda na ndenge na ye. Pourquoi ils ont lingo comparer Liziba Bethesda ya mama jeune na ya Falite? Fali ayemba mame soki pe ozolanda Liziba Bethesda. Koto pe to yemi ndenge mususu ndeko na ngai. Ya mera pesa biso na ngo. Ndenge yembeli. Liziba Bethesda. Mais comparer na ya Falite. Comparer. Yonde siko tango yoki mama jeune na lobi Liziba Bethesda yo kanisi ya Falite. Ya yemi na ndenge na mame soki pe boli ozolanda ya Bethesda wana ya Fali koto pe ya biso ezali
tozoya biso awa ozelaka na yeba po eyebana eyebana ya fali eza ndenge nini ya mama Jeanne Witaba pe eza ndenge nini toleka mama Jeanne. Merci. Yo nde Nzambe nangu ya nyonso kombo na yo mopesi na bomoi nani aya liboso na yo na maya miso azonga ndenge moko nandimite nkolo nani aya liboso na yo na pasi ya motema azonga ndenge moko nandimite nkolo nani akimela na yo na pasi ya motema azonga ndenge moko nandimite nkolo. Alléluia. Na liziba ya Bethesda tala babeli batondaki kozela ningisa ya mai wete basimba lobiko mobeli mosusu avandaki bula na bula lobiko te nani abwaka ye na mai wete ya simba lobiko mobali mosusu alekaki kombo na ye Yesu azili ningisa ya mai te alobi na ye telema tambola koleka na Yesu na liziba Yesu akilobiko yango nalingi yo Yesu we ozala na ngambo na ngai Yesu 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 zala na ngambo na ngai Yesu 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 zala na ngambo na ngambo. Oyoki liziba Bethesda oyoki yango tika ba comparaison papa nayoki en tout cas maman na biso Jeanne na habité eza na batebele ba ozata mosu chance rotala na filmu ba luka moyen contacter on habité avec maison de production un système eza ya kokangama to eza ya kofungama eza na ya kofungama eza na besoin vraiment ya ce que les caboyers qui veut dire qu'on a besoin il y a les souris il y a balandinion so bazolanda biso ici ka bazwami baya ko apporter un plus donc soto zaki ya okoka to l'équipe ko bat musu babenga rapé valinde na kosala pona zo mama na biso Jeanne mais bat babanga rapé surtout ni mama za mwana mwasi nete mama za mukoloto mama za mariée mère de 2 enfants. Donc sinon ma biwani simbala moko yaki nango teo yaki na lo yengi moko mabe ya ndo tuna kaka ala to tuna kaka pona bato bazolanda muzu batandi na lisu pe ya na linge lisu anate. OK, numéro eza awa soki mutu akosunga aya kosunga œuvre de Dieu la main invisible auto soutenir mais mingi penzelo ko memi biso awa le 11 décembre tokozana village Chetemba le 11 décembre nde tobengisi bana na nzambe nyonso ba chrétien nyonso boya ebele kasi tokofongola yango le 8 décembre tokozana conférence de presse ya munene ngonga ya 9h na village Chetemba na invité yo pe ozala pona ko tuna ba question ozana ngo pose ya ko tuna na mukolo wana ekozala bien makasi pona ko soutenir eza mabete numéro na biso yango oyo ezali plus oyo ko benga sko maison de production ce qui pose na pose ya ser kaka na numéro oyo plus 243 81 82 018 49 na suka plus 243 81 82 018 49 na suka wana soko bengi numéro wana okozwa en tout cas nayebi ke whisky wishi on sale fort ya ko inclister vraiment photo pour ça la bien mais pour na batum soupe bazarmo tangi bongo meto akokito ko retenir te so ça pour ça maman Jeanne Witaba numéro na biso pesa affiché wana to numéro dadi en tout cas et Rosa pena bien en tout cas to hésiter te ko chabino en contact nayebi te maman biso Jeanne musa mazo ke non bien. Oui, ezokende bien. Oui, ezali œuvre liboso. Oui, ezali liboso. Tambola bien na lisili ankolo. Malgré aux la maison de production, ba difficulté ni okuta nango pour réaliser œuvre. Ba difficulté ezakaka ya koluka et musala to sala eye banana batunyoso. La promotion. Là voilà promotion, surtout promotion de mutu. Ils ont composé de ce problème mingi donc
yango nalobi ke soki toleki boye elingi koloba ke toza na biso ya kokoka te tozoluka lisungi ya baye baolanda biso alors soki ayebi biso akopanza sango na moninga akopanza mpe na moninga nde bongo lisungi ekokomela biso mpo tosala promotion na ndenge esengeli. En tout cas, merci Maman Jeanne. Maman Jeanne a habité ici à l'internet absolument permis à retourner au salon et na musala o ya musique na foyer et je pense au moins dérangement te moqué pour na ngongo to na plateau atom susu kuna bazole déjà balia fufu vraiment eza pasi mingi ko benga malankolo moyen obo ya yango eza te. Alors, tozoluka nazosala ko se partager, c'est facilité. Oui, je sais. Ce n'est pas facile, c'est partager et il y a malam peu ezaka que non, ba ebaza kuna ba yebi que non, kolo abengi ngana salela ye et tozokabola. Ba ebaza kuna kochaka bana te faut chapena papa. Pour moi zou ezala kana bolingo soki zou ezate dadi. Ezanga raté. Faut moi zou ezala. Donc yemo kaloba. Yemo loba go. On a lobby que ngana okomisa nzambe et puis pona yango na bakatuluka kandenga on se partager yango kuna pe bayebi mkomso pe balala bamela na petit hein bena bango donc pona musana opesi punition ndako non exact punition te ezaka ke pour muda message déjà na ne dadi boy na message de loko ngo la nati oyebi so ko katite wana bitumba ti ngana mesa na fufu bon tantôt Maman Jeanne aza makasi na makambo ati mais ngana aza na makasi na makambo ati te na okotela yete mutu na mutalo baselo ye na lobby eza na onka elobeli na sens que ba ko supporter po comme sous pe comme appel ata ba minuit boye na communauté parce que bo sala minuit oui on est na studio et ça mi pe au commis à minuit communauté d'akoté yo pe koto ana nzala pe aussi licité. Alors, on va aller en colo pour bango balobi que on a bitozo partager. Pour ceux qui a sili qui a chezoua, a chebazoua naie, a obundisa ngate akuta na kana mukolo musala. Alors, c'est la colo papa on dit que la saison va rechanger pe département. Ba tu dans protocole. Bon, minuit. Té, kokota na mozindo bongo té. Zala mukolo valdi Maman Jeanne Wita besa lobi ete nyonso na musala nyonso bakabola ka bangonga bakabola ka batan oeza ava bima ayebi déjà fois bongisa malamu na ndako alambi asali oyo ke sengeli mwasi asala ndenge sengela sana na ndako na yaba na ko servir papa tango akoya libanda ayepo na lokomo nzambe wana déjà papa ayebi ete mama ake ko salela nzambe. Et ça, c'est comme ça que nous papa. Maman Jeanne, nous sommes l'aise vraiment na plateau, il y a film na film news, en tout cas, nous sommes sunga. Ah, pe Orobak, ça tombe sous ta 4 têtes. Bon. Ah, il y a raté vraiment film na film. Kulutu ali no mokemo londo na pesio motesko zwami Pablo Kitamba la maison Kitams. Maison Kitams Pablo Kitamba la nzamba pambu toujours solo la te mikole belé. Na zoe ba position Pablo te mais Pablo azala bongo. Nenga koti mukola go bima abimina minduki nyonso bayembie pa a Jeanne Cecele a JJ tena na yokite na acoustique na Rolandela na yeba est-ce que JJ ngo ebika go yemba to abebisa go yemba très bien tika na landela. En tout cas Maman Jeanne a quelque chose aux à l'aise vraiment ça la soit il baksa soit le mot na ba titre au spécial biso pour ça la bien la main invisible ya ngomoko ko la zo mo ante mazo azo pangusa ba pota azo traiter azo tchaba dakin azo tarabiscoter azo façonner ainsi de suite. C'est quand ça dépasse l'entendement humain que tu t'élèves. Oh, c'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu t'élèves. C'est quand je suis faible que tu t'élèves et tu agis. Le 11 décembre. C'est quand ma douleur ne fait que monter que tu t'élèves. C'est quand mes efforts aboutissent à l'échec que tu te pointes. C'est quand ma chair s'attache aux os que tu t'élèves.
C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête? Oh, qui agite à l'eau par des tempêtes et le vent. Mais c'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête? Oh, qui agite à l'eau par des tempêtes et les vents. Venez voir, il y a ici plus que Salomon, yeah. L'entendre parler, son langage est vraiment troublant, yeah. Ma famille a parlé, mais jamais comme cet homme. Voilà famille. Les hommes ont parlé, Alléluia. mais jamais comme cet homme. Mes ennemis ont parlé, Hey. mais jamais comme cet homme. Alléluia. Car toute la plénitude vit en lui. Alléluia. L'onction sa mesure. L'onction sa mesure. Oh, vit en lui. En tout cas, merci maman notre Jeanne Witaba. En tout cas, une très belle chanson. Parce qu'on a ligné, on peut gagner la publication à Valé. Et parmi les Kuba, on a un makasi à vie. Il faut les cas il faut ça maman les cas na makambu mais ya yonde na bande ko kamwa. Ah papa, mokili mo baba mona yo. Ah. Mutakala na bambuma na nzoto. Ah non 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 papa okembaki te yango foko lo bananzambe merci. C'est le azo ça ba vidéo azo lo ba benga validi kolokoto monyango te c'est le yo côté wana to yo kanate. Yo yebi passe ya kolokoto. C'est bima yo déjà. Nazo sepela te na tala kiye. Na tala ki c'est le yo. Nenga fingi bino nyonso na nani na mbuta. Ah bongo bino pa fingi bino bo sali lisusu nini. Ah c'est le yo boyete musique soke sili. Tika babiloko ko luka musique te na ndenge ya ko finga ka bat na ba télévision. Même atangai na bande pe ko finga bato na koti boloko na te mité. Na tika te. Et c'est resté côté. Ah, botika biloko. Et puis azo finga ken salité. Est-ce que yo so tambola na ken? Au moins na place ken na salité? Oh papa, est-ce que kolokoto ngo bande bimayo? Et si la te? Et si là déjà? Afinga ki mbuta nini? Abengi mbuta petit te. Mbuta za mukolo, tika biloko wana. Tika biloko wana c'est le yo papa. Prochainement, tout ça l'émission pour c'est le yo. Tika langa journal le prochainement tout ça l'émission pour c'est le yo trop c'est trop. C'est-à-dire c'est le yo na komi yebati a remplacer Sankara, to Sankara komi c'est le yo to c'est le yo na komi Sankara. Pour biloko c'est le azo sala to yebaki yango pas Sankara. Na pi Roger Ibuna. Papa Roger Ibuna via batara na bandali wana mutu mususu. To yebaki makamba ko finga batu et pas batata wana mibale. Mais nazo kam Roger Ibuna mutu mususu. Te nazo ba pi Roger Ibuna oya tes paroles. Boye Ibuna te? Yenan. Roger Kaka. Ah pi Roger Kaka. Ah pi Roger mwana mboka. Pi Roger Ibuna la grand prêtre moro boye à la satro mutaba wenge. En tout cas bon rétablissement papa azana bandali oui. Photo na bosente na Chilwango unzobe boye biloko mwa bongo. Ah bon confusion ka yeba kombo yo so que lo lata kombo collection ba no benge ba collection. Ah na yeba kitende ko na ngai. Bon lokola la yebi eza problème ité. Mais ko finga na ndenge nani sele yo azo finga bino ezo sala kitoko te. Tikela ngata na ko benga sele yo na téléphone na solo la na ye. Na tout na ye okomi na niveau pona nini. Merci d'adizo micro na. En tout cas, merci maman Nabiso Jeanne Witaba. Tous en autres to chuter na suka. Dadi to betara li sur l'actualité pour tout le monde qui na suka malembe. Kofi Olomide to sala bongo 1 million de vies. Na mokolo moko na moni le busi ba te belé fort. Na fitting na ina de wazo Tiwa Savage. Oh ba yemina Tiwa Savage. 1 million de vies na mokolo moko. Oui. Bon, d'abord na linga penza ko sala pressé te. Ya ko loba mabe ya Kofi. Parce que Kofi aza icône. Légende. Aouti pe ko soit trophée moko bazo benga trophée légendaire. Pe na ba musicien ebelé ya génération na ye. Mais lelo la visibilité ba mona na kali susuti.
Kofi akoma ko couvrir bango akoma de génération à génération. Kofi nzembo ebimi na mukolo moko esali 1 million de vies. Mikolo uti koleka to komaki na 20 moko mupepe moko yakika ya ba million. Ya ba million. Ngana beti 1 million, ngana beti 10 million, ngana beti 5 million, ngana beti 3 million. Na beti 1 million na mukolo moko. Tangu nzoto ebimi nzoto oya fali. Na bane ko tala ngona musika bi mais bato balobelaka ba million bavandi kimia boye ndenge nini. Nathalie a nzoto yeko beta 1 million na 2 jours après continuer nango. Kofi abeti ba million bato musu balobi eza ya faux. Bato musu balobi eza ya lukuta. Ba mbongo oye koti na 1 million wana ya Kofi akabolango na ngai te. Nakolia ata $10 ya pamba te na kati. Mais nakopesa conseil. Ba million de vies bobeta ezala ya solo. Ngai pe na sa grand youtuber na betaka ba million te. Mais kaka ya mukie on na betaka na lobaka na Nzambe merci. Kasi a lire tozo kene nango bino nde bakulutu bo enseigner ba leki bien na makambo etali ba vie. Na likambo etali ba vie. Parce que ba vie oyo zomona ebele ba beli maboma. Ebele ba koti banda kwa nganga. Ebele ba simi ba kisi. Ebele ba keko futa ba mbongo. Pona likambo ba million. Ozomona dernièrement na uti komona na ba télévision ba pesi fali trophée na YouTube. YouTube a confirmé que papa tolo bagalika pona sentimate. Ozolana ngai ni nazabo inazaka netre. Ba pesi trophée et pas YouTube ya ba million. Wana siko YouTube na confirmé yo. Soki zaka ba million lukuta. Soki zaka ya solo tokozela YouTube asanini aloba confirmé. YouTube a confirmé. Le a confirmé fali. Lobby a confirmé, confirmé. Éviter ce qu'a confirmé hier. Ton a confirmé. Lobby pas confirmé, bah miso batikali. Pas nangai, na moni likama be place wanate. Félicitations na confié Olomide na bois qui ba fleur. Félicitations na fali pe na bois qui ba fleur. Parce que nyonso bango bazo sala yango te. Oui, c'est bien. Ba famille na bango zo sepela. To ana grand star na famille. Mais après qu'on l'on a famille, et ça le coup ya Congo mobile. Na ebite valdi soki na lobi mabe. Mais bato mo kili ba koloba nini, azo critiquer mo pao. Azo komisa fali. Te to loba na logique. Fali tango gagnera ba 1 milliard de vies. Na ndaku na nga otindaka combien? Atinda ke lokote. Ozolanda. To lobelaka bango pona intérêt mo côté soki ndenge nini. To lobaka pona œuvre culturelle, culture na biso et que de musique que de liboso na sens wana selon ngai. Merci. Donc c'est la maman la micro pour comme na suka na habité maman so Jeanne Uitaba na manye to soli na yo awa. So ça le ko bakse yo net nini. On bakisa kaka na kobenga bandeko pona événement wana tout ça nango ya le 11 décembre na village Chetemba à 15h et ça mon cola samedi. Oui, et ça samedi prochain. Samedi prochain. Donc Nicolo yango esili, Nicolo yango ezande lelo ba ebazino billet bazwa billet auto solaka na bango. Eza journée moko ya malamu po tokutana en face to solo la topesa na bambote to kanga ba photo to kumisa kombo ya Yesu Kristo. Donc concert on a pour la sortie officielle il y a il y a disque na biso la main invisible. Maman Jeanne Uitaba. Ya kolanda biso kolanda biso e bande biso katango ko doit CD wana olanda nzembo wana e bande biso je pense que la main invisible a kozanga te ko sala yo bolamu parce que ba témoignage déjà toye awa pona bae nanu balandi biso te bozwa petango ya kolanda biso Yesu Kristo akosala bino bolamu ebele. En tout cas bana poto bana mokilima concert il y a sortie officielle il y a album La Main Invisible oyo ekumba mo ba maman na Jeanne Uitaba et kozala bon moko le 11 décembre 2021
na 15h quoi na village Chetemba babi pose doit billet pour billet dans des catégories il y a ordinaire na $15 puis VIP $25. Numéro Zaliga plus 243 81 82 0118 49 plus 243 81 82 018 49 so pose numéro hotel oui en tout cas lelo grâce à maman belé mokile poussani makasi so beng na ba numéro en tout cas pour na billet ba royela ngotina ndako pour faciliter maman belé so za ngwa ko so ya rosa bango benga numéro na za affiché na bas de l'écran ko benga ya côté ken pete benga pa validité mais so na numéro dadi et ko sala kitoko ya rosarana te internet Facebook bazo ndenge nini voilà Jeanne Witaba nde bozo ka Jeanne ouais YouTube comme nini Jeanne Witaba donc J E A 2 N et à la fin Witaba c'est W I T A B A Jeanne Witaba sur Facebook Jeanne Witaba officiel en tout cas au coup de maman la biso to na YouTube Jeanne Witaba na Facebook c'est Jeanne Witaba officiel car bon en tout cas Instagram en tout cas ainsi de suite tibo comme on a Twitter oui nion sur les plateformes nion sur les partout vraiment en tout cas bon vous allez décider maman la biso pesa dadi a communiquer sur le on a communiquer à suka tozo nga pana to ka bwana loyembo merci beaucoup Valdi pour l'invitation et loko ya ko communiquer eza été te remercier fimo na fimbu ndenge boye ko accompagner biso na likama munene toza nango le 11 décembre ya wenzambe tata apambola bino le 8 décembre on a village Chetemba toza na mobange na conférence pour na ko expliquer batu la main invisible eza nini pe la main invisible yeko sala nini poto mona ba musicien chrétien ba ya ebele na sima nango makambo ebongwana c'est pour cela yango tozoye bisabatu le 8 décembre na ngonga 9 toya conférence de presse aux journalistes aux caméramen tokokuta na wana biso nyonso pona kobeta masolo ya la main invisible et loko na koloba eza boye merci na tous les amis de pasteur Lité Akanda bino nyonso obozo soutenir biso na musika na mabondeli na bozwina bino ya wenzambe tata pambola bino papi bunzi papa français mais c'est le français ya wenzambe tata apambola yo bisika biso mio ba oyangai na Dubai na Afrique du Sud na Europe mobimba ya wenzambe tata pambola bino Aimé Panda Julie Tiumba compresseur bozo solo la Elodie Lipasa bozo solo la chaque jour et après en tout cas on a reçu ma numéro hier vraiment papa français maman Lissi manga na pêche mot na Pablo Kitamba la pichum autour de contrôle na bika papa Firman matoto maman Iget Mulu ngazaki na nota lisu likola lisu zong sabon micro et pas maman na biso papa Max Harding et maman Orlando Bakani ça na pêche pe mbote to comme na biso na suka na ebité maman Jeanne Witaba au suka biso émission dans l'Oyembo nini otobandaki na nkolo to suki sabon na nkolo oui nayembi na minoko nyonso presque nayembi na anglais nayembi na anglais lisusu nayembi na lingala kwa banzela bade na mwana nayembi na chiluba pona bato États-Unis nayembi na Angleterre pona bato États-Unis na bato ya Angleterre yango toyembeli bango pe na anglais obata Portugal raisonnable bango te wana tozo préparer tokobosa na Portugalité Angola pe fo balia bilei na bango merci en tout cas Congo na portugais ya utitikali donc na pe ça pe message na ba nyonso ba lingi na yemba na Kikongo donc ba ya tout ça la répétition au pe yemba na Kikongo par la grâce de Dieu oui diamba yemba na chiluba Jingimba nzambi wanye yo 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 Jinjula nzambi wanye yo yo Papa wanye Jingimba nzambi wanye yo Atijila nzambi wanye Jinjula nzambi wanye Mutamba bwanga ni masenda yo 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 Jinjula nzambi wanye yo Papa wanye wakwimbila nzambi wanye Wakwela muyenga kutisha nawe Jingimba nzambi wanye Watijila nzambi wanye Wakwela muyenga kutisha nawe Wakwela muyenga kutisha nawe Jingimba nzambi wanye Watijila papa wanye Kwimbila nzambi wanye yo yo en tout cas merci mais dans l'instant constamment c'est comme si banzem nyonso nzambi ya Chiluba ezalaka kitoko
ata pa biso na catholique bon tokotuna mpe nzambe ozolanda tokotuna nzambe totuna ye mpo na nini banzembo ya chiluba ezalaka kitoko ozolanda wana eza makambo ya nzambe ndenge asalaka na bana na ye tolobaka na nzambe merci po soki tolobi tobanda koloba awa bikolo mosusu mpe bakosilika tolingi bato basilika te makambo ya nzambe ezalaka na parti pris te eza kaka nzembo oyo babongisaki ya swahili ezali ya anglais mpe ezali. Merci Dadi. En tout cas, merci na banasa batalaki biso, merci na assistance ya papa na biso mosala nzambe papa Emmanuel Tumba tout cas na pesi mbote yende père spirituel église monene o wapi babengi na kombo assemblée des saints en tout cas na pesi mbote ba respect belé papa merci na passa ne ondiro za na biso merci na maman na biso Jeanne Wita en tout cas ça n'est fini pour aujourd'hui c'est ici vraiment que je rabaisse les rideaux de la porte de notre émission en tout cas ciao vous abonnez massivement dans les sites merci à Yom de derrière la caméra Dominique Moulumba tu vois Silikanga Dominique Moulumba oui Dominique ah Dominique Moulumba tata pambola yo en tout cas merci Dominique Moulumba Kankou merci pena whisky wishi à bon régie finale vous abonnez massivement Patson Mapungi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Fali à on va te là qui a donc malambo est le bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.